congofrance.com. Bisona bango, bango na biso, bisona bango. Ekara molai. France.com, site ya Kolo Masolo danger, Masolo kitoko. Congofrance.com. Un grand merci à tous les téléspectateurs de ici, c'est Paris, c'est www.congofrance.com. Elle n'aura justement ça, Sika. Tout le temps, pour la Congo France, si na bino amunene, ezaka wana pour la cause de information partout dans le monde. Léo, toi précisément la ville Toulouse, ville Rose, ville ouest, avion amunene A380. Toza awe pa ya mamune papune, babi staff mongeza la awa na Toulouse côté gare. Babi beta tellement bien, ba jeune à play, ba vrai Joe, Joe beta mateni vraiment Joe sola na espèce, Joe atamba na carabien. Aya kama ko staff koto. Donc il est là mamune papune ba organiser matin ya papa Wemba. Balobi ke vie beaucoup la sala ebele apesa goût na ba jeune na ba mikolo, ba ya lelo poto kolata bien propriété musique bien. Eza passe na ndenge atiki biso vraiment na monde oyo yango bango ba panda matanga na lelo toye akoza mwa bilili ndeka ezalaka ba jeune pe balati parce que balobi to la vie na ndenge vraiment ya bilamba parce que eza monde na nenga linga kiteni yango etambolaka bon bilamba erotika kitendi bobi elamba donc n'aura digital moi ça sikabi aïe bobi Igor Kela derrière la caméra mbala mulai bobi bokozwa boy wapi n'aura digital na otambolaka pona bino a Igor Kela to posa na moi mukie ça la moi tokos to mona siko papune après c'est la bus parce que yo m'ont organisé matanga oyo. Bonsoir papa. Bonsoir ma fille. Papa yo obengisi biso awa to mono bengisi ba chaîne belé batu awa pe bato agi na yo awa ozo panta matanga papa Wemba vraiment na ebité moi message ko pesa na bato ba Orlando surtout na famille papa Wemba. Bon merci beaucoup ma fille. D'abord avant na banda na pesina nous respect na vie na ngai place azali dozali nzela biso surtout vraiment et sali biso pasi vie wana za vie na biso. Donc bah vieux bah ça la pour surtout à quoi tu vois bon on a se présenter déjà Nazali un ancien gardien à Bilima bon Nazali à Toulouse il y a plus de 30 ans bon likamba vieux les rayés donc ça linga y passe yango monique na benga ki moi ba ndeko na ba nanga Nazali na bango à Toulouse pour na sala moi geste pour oya lali wana azali mutu musuta ali vieux na biso donc makila na biso quoi ali moi na mboka. Donc tous voyez le quoi mutumsute quoi yango mo na bengaki bana na ngai na bandeko na ngai to organiser na moi na ngai wana zawana donc tout ça là moi quelque chose quoi donc comme na osenga vraiment bandeko tous na bokolingana omoni que vie eza mukuse tala vie lelo azaki na santé à bien dans quelques minutes kaka aki na likolo podium vie atiki biso. Muta satandaki na ngwa zalite bandeko. Donc tout cela toujours na boyoka ni quoi. Totika koswana vraiment. Ezo sala passe vraiment entre bino ba neti ba to ba star o bazali boso, bazanti be éclaireur, ba Kofi, ba Wera, ba JB, ozo mona boza be éclaireur, hein? Donc il faut boza na bolingani. So boza na bolingote. Donc bana tout ba roya na sima. Donc richesse théotique la bango kaka ya ko kabona chaque fois eza bien té bilo boza ba lumière eza lokola boza batu boza likolo boza liboso bosimbi torche biso zo na bino na sima tala neti ba makambo leka ya Kofi comme ça eza bien té siko bokomi ko taquer sous maman Rosa ça na passe tu vois vieux beaucoup la tribu sobana donc tout kana nous makambu ya ba rancune bo total ba bien ya mbok ya ovia tiki ba mbongo tout ça to aider na maman Rosa à se lever na douleur azana ngo bandeko to kola vraiment to kola maman Rosa azali moi sinabso papa matiki sœur nabiso donc tout tikaye na nous apemana no muke après tout à la makambo tout à la mesa tout à makambo na mesa donc tout partager makambo donc yango monique na kina moi mingité ya koloba na sali moi geste pour na ba Toulousain et puis tous les Toulousains je vous aime beaucoup ngana ça na problème ya mutute na linga bino surtout voilà soki na ça na problème ya mutu na linga to solo là
voilà boza bandeko na ngai grâce na bino nga nazali grâce na nga pe bino bozalaka naza ko remercier ba neti ba camarade na nga na beta na bango Mayela Yel ba Malbanga ba vie kibonge na Bruxelles Beya ba Kasime entraîneur Sayo Yenga Bavel Kanou Tite Gigo Mayasi Petit Mouzi na Tarbe et puis naza na camarade na ngai tozaka na ye chaque fois papa Thomas Aliwana na remercier na remercier sous moi si na ngai maman na ba na ngai yo donc Mamoune c'est elle donc ye nde muto asali ponga nazala donc là j'ai 11 petits-fils. Donc nous avons 61 maintenant, j'ai 11 petits-fils. Donc grâce à eux, donc on a Zali. Donc on remercie tous les qui n'ont pas Zali à Thomas, à chaque fois. Banana Bazaliwana, petit Jean Zaliwana. Donc on a remercié sous moi nangai oazana si ma caméra, moi nanga moi si Nora digital, ngam na botaye. Pembe on a zana onga za mwindu me za pembe donc les ali travaux quoi donc on a remercié bino tout donc na lingi bino tout partout place où on est dans le monde entier je vous aime beaucoup c'est Mwindu Gilles ancien gardien à Bilima ciao merci papa Gilles mais pas qu'on télémana kuva bokova na ombe pour mezate siko ozana nzemoni papa mbana kolinga oh le so vandi vraiment ozo kango kanisakaye soki okende lamu na ngai ekoma neti phrase ekoma bafaute ebele soki okende lamu na ngai ekoma neti phrase ekoma bafaute ebele. Voilà, bah, téléspectateurs www.congofrance.com. Doza abo comprendre car matin papa me do pendant lelo bi vie azaki artiste icône ya Congo. Donc to le na milolo na kobina na koyemba na sapologie voilà. To pesa suma micro na papa za pembeni. Bonsoir papa. Bonsoir. Je crois que il a tout dit. Recueillement il est bien. Donc to sais que respect za la makamutu za la bien azali mwana quartier na biso aza un grand frère ngaza na oswe yaza na kanda kanda donc j'ai pas grand chose mwana matonge papa ngape mwana matonge na ngana za na oswe azali yaya na biso donc na sengi soki jeune nyoso na liloba aloba na ye d'accord parce qu'on disait moni papa mbayo za na ngolo so vando kansaka eve beaucoup nga surtout na pensaka na album basala na Kofi Welcome. Voilà, à part ça, comme nous avons un peu arrimé, donc moyen à Yembezati. Kinshasa Brazzaville, voilà, na ebo yembate. Papa pe alobi mo voisin mo mobulu voilà. Ok, merci papa. Voilà, merci. Ok, voilà tout le monde a maman oyo organisé matin après pendant le papa Mwindu. Moi si na yo. Bonsoir maman. Bonsoir Yaya. Ouais maman sikoyo on se présenter te na bato ba Olanda yo sur www.congofrance. Ouais naza ko se présenter ngai mama Hélène Mamoune bakoko bapesinga kombo ya Mamoune na koma Mamoune donc maman ya bane belé maman bakoko ebele donc to sali eloko parce que to ça na passe mingi na motema papa akende kaka boye vraiment ata elakate donc esali biso passe mingi to perdre vraiment monument ya munene baoba ekwei biso tebi nini to lona lisusu nzete te po elo ekola e bimisa misisa wana nyoso tu yango esali biso passe mais to vandika to za na mawa tozana mawa tozolela tosenga kana mama Amazone na sengi na ye azala makasi azala motema bo mama yazali mama azala motema bo mama bafinga baloba ndenge nini yavanda kaka na kimia po azana pasi bato baza koyeba te kaza na pasi po pasi oyo yatikali nango bato baza ebele tango bato so bakopanzana
nde vraiment esika komona pasi wana mais il y a un motema bon maman motema là quoi avant nango banda kala avant nango na papa ti lelo papa ke ya tikiye azala kaka na motema wana atala mokumba nyonso batikeli ya bana esika pe papa ke apesa ye nzoto makasi poko kobokola bano ya tikeli. Merci maman. Siko maman za na mon so mon nzembo moko papa wemba te oyo ayemba peso ovando kanisi vraiment ozonga po lingarango. Ngai ngaka nzembo ayembela biso kaka bana baboteli biso bakoko bangonde talatala na biso nzembo na lingaka yango wana. Na papa. Voilà nzembo ka yango. Phrase kaka phrase kaka parce que on est nzembo na so ba maman yango na to sepela kanango tango ayembeli Amazon ayembeli pe biso so ba maman ndako ndaka ba mama ndako ya libanda te mama non mama moto ya balobi phrase za nzembo ya basa mabala. Merci maman. Babi phrase ya nzembo basa mabala tokoti ko na monde ba jeune. Bonsoir. Bonsoir maman Nora Digital. Ouais to monyo awa ndeko mbalo ko se présenter te to mono parce que ndo telemi boya ndeni oko telema te poto sentir que non vraiment boy. À mon senti la vie. Bonsoir à tout le monde et mes condoléances. Toi, na matanga, toi, la papa na biso ou à l'exception de la poto télémabo. Ah ben bien sapé, bien coiffé, bien habillé. Donc tout d'abord pour nous se présenter. Oui, ça va tchatcher. Ouais. Nasé na basmal tolibaya. Donc tout d'abord pour nous se présenter, ngai mot de passe de Toulouse. Donc naé pas papa nanga maman nanga. Tout kabola mawa. Ndenge monde entier et na mawa ya rolela papa Wemba. Donc on a souhaité mes condoléances à tous les Congolais et toute la famille papa Wemba. Donc on a maman na biso maman Amazon. Donc voilà, tout ça, vous avez bien été passé, ça fait au moins une semaine et demie, toujours la papa. Ok, merci. Ouais, Nora Digital. Ndega to bagit. Senti. Suma solo. Tabanasa quitté. Tabanasa quitté. Nouvelle collection. Nasi basmal to, ligolo, ba bijoux à talo. Donc voilà quoi. Bah mes condoléances à tout le monde. Ok, merci beaucoup. Voilà ndeko balane bomo la kaka toza awa to ba garçon ba beta kabilele. Bonsoir papa. Bonsoir maman nangai. To moni ana matanga papa Wemba na mono ko telemite ça fait comme jamais. Na biso ko tana moi message à ko pesa na ba téléspectateur ba Holanda. Ah maman nangai bon biso telemite biso ba fashion kaka to landa kaka toujours ka. Tozaka na mawaka to le la ka vena biso sala mingi. Pour la musique à Congo wana donc nazomona ko yelo lobate po mawa mawa toujours na kacha mutema mais na sepelika ne bakundi vie pour via lobaka donc tout kalaka toujours na itendi kaka biso bato ba formeté bato ya ba fashion ya mo monde le to beti mo ba fashion pour to la vie na biso donc minga za loba mais tozaka attendre solo là. Ok, merci. Voilà, banakin bana monde entier. Balobinde zaboye partout dans le monde. Bolanda bilili lelo mama tanga papa Wemba bana tous baolela. To sentir que oui bilamba. Bonsoir. Oh, Nora de Digital. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, tout le monde awa donc sumbirite kiri meto lukasu ko mettre chuchu stock yo jo ateka ba bilamba ba forme tout ça. Voilà les buts na moto mono beti pe bilamba vraiment seul au terme na ndenge papa mbando lata. Yande ni on a message ko pesa bato ba Holanda yo. Ouais, message j'ai belé zakaka que toi na matanga vie beaucoup. Vie musée, vie fufula ngenge, kuruyaka, vie na biso papa na biso. Donc to panji batanga ne lelo depuis to zaki na daya vie biso na Toulouse na sud to panji batanga vie lelo donc c'est pas na présence na on aura du scène ngo biso ba image parce que ko zanga on est na obaga eza passé ko zanga nde ya passé saka pasta ka yo Nora Digital moi ça c'est ka donc présence na on de ça biso bien très bien que ba image yo ba zongo partout parce que yo Nora donc mokili mobimba monde entier ba joaka yo batala ka yo donc to boye to la vie na ma pièce donc ngala
tutu stock à bière de luxe bamasa babenganga bière de luxe lelo natelami naye na pièce ya Ralph Lauren oyo eza impère à Ralph Lauren na Roberto Cavalli casquette na Dolce Gabbana badove biloko ya sika fia betango boyebi oyo Dolce Gabbana oyobi kaka na biloko vie alata mikolo oyo vie alataki yango avant adada ye na bamission ya papi mboma vie alataki bapleur oyo ya biloko ya sika donc oyo vie abetaki oyo dalaka zonga bien aura saka nango donc bécharpe yo jamba moto biso tokosala te parce que bière de luxe voilà tokosala te donc ebele mambo ebele ok donc tole la bière ba pièce parce que ok merci donc yé quoi merci ok merci voilà ndeka totambolaka boye balobi tokutani awa na pepe kibala sumbiri tekiri boyoka kaka nora justin beta mwa bamilolo ye osiko en personne et à live maintenant Clara Bibinda bundo tunanga sumbiri tekiri ye pepe kibala elo eza bongo te bonsoir. Oui, bonsoir Laura Gital. Tomono sko pepe kibala en personne et à live tomono te makasi eza neni lo matanga papa wemba ba okunda ngo na bitu so na mwa maloba koloba. Na leli on trouve ma exception passé à ndenge de tu as vie na biso surtout to plaire gens quoi. Voilà. To plaire. Toi mon hôtel mi penda ba ni moni ba grande no santimena te ba biloko osko bete za ba ni. De le bela ma forme était pas via d'ailleurs. Via d'ailleurs via papa wemba ba ki bolela na bilamba. Ma forme était pas o yebi de bazo mona ka réforme au pepe ki bala beti. Donc ça na ma passé à faut sur le lobby mais bato mukiba o bazo baza monde ati bazo mona kima forme nga na beti. D'accord. Moi message à kopesa suka ka pour bato balinga forme. Bon na pesika mbote. Atika bilamba. Te bakotika bilamba te. Na bakotika bilamba te nazo mona ba gwasa mato na kati ya Bruxelles bazo bunda toujours. Donc masanga belé bazo bunda to ba bunda kana ma forme pour to kotika ngota. Tala kande na za. Bo azwa so azunga bien. Bato baza kuna musique bazo comprendre pepe kibala abeti nini. Donc il va jouer vraiment bien. Na mena le livier ndenga Chikabana mais na zaka na ba Versace. Tout à Versace. Donc tout à Versace, tout à Versace. Ça peut comme jamais là. Tout à Versace donc ça peut comme jamais. Donc difficile à dire. Tout le la vie maté ça le passé à donc. Voilà quoi. Merci. On va croiser donc tout. OK, merci. OK, merci. Merci de bonsoir Nora Digital. Moi c'est Sika. J-Black Moindo. Yo tanego ezali donc merci beaucoup. Ndeni kasi tukutana matanga vie beaucoup là boy. Osololi ndeni. Nga sololi nini? Nazo la rave. Ngaba nini? Ko latini. Nga lati Na lati. Na lati ni azabu na lati. Nga azabu tout la sa elambate. Na la sa elambate. Bosola kasika. Mutu o yebi ya humona. Bio za la temps. Moni carrière. Nyoso eza ngwa eza en or eza tege omoniki o kantika no ganchi. Non, mais tout ça le temps. Tu es pour na papa, tu bimi pena complet. Ne va présenter vos griffes s'il vous plaît. Mais bon, non présenter vos griffes, viens là-bas présenter vos griffes. Ah, na présenter kaka non. Mbati tani. Yeah.
na ville rose ebandaki kuna na pasi tozali na salle pasi bato baliaki bamelaki toye kocontinue babi soiranga ezocontinue kaka bana trousse bazolela masolo eza vraiment danger dega. Bonsoir. papa tomoni awa na matanga papa wemba sikoyo nayebi tiso na mwa message ya kopesa na bato baolanda yo. C'est vrai que matanga elekaki nango bien mawa mpona papa mpo liwa na ye esali biso somo makasi toleli na motema na makanisi toleli mpe kaka ndenge vie alingaka baforme tobeti kaka nde vie alingaka donc on est ensemble mao mingi oloba eza te nora digital mais on est ensemble. Merci. Voilà. Jibako oloba susu parce que babi awa masolo eza kolela oza message so oloba. Ouais, naza vraiment na mawa trop ça biso passe trop pour la vie beaucoup. Passe à trop. Kotika icône qui fait beaucoup. Wala mibale na Congo te bi ke yé la ki kese remenea. Bake batiki biso ma tona passer à quoi. To le lavement vie va nzamba ça va non. La icône msuba bima rapport bazango belé Congo za bilanga. Te bi ke bazay belé parce que ba belé o bazola ça vraiment fierté à mboko na biso. Mais nzamba peut avoir sur ma casse bazay belé ba totanga ba kombo ezate quoi. Merci. Voilà balobi n'aura du justement ça sika ba téléspectateurs Congo France nebi ke ça plaisir na Djiji Pumba babi les boss n'aura du justement ça sika na ye lisusu lelo les autres ko ba kokoba toza na soirée de continuer kaka kuna i passe à kolia lelo ko soirée de continuer babi masolo combien lengi papa wemba beto lele na bilamba to lele na mabina tozo lele eza icône ya musique africaine donc vraiment passe makasi na bo comprendre kaka. Merci balobi Francisco Bolingo na derrière la caméra toujours avec Nora Digital. Bon voilà quoi, on est ensemble. Merci à vous. Congo France. France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko. CongoFrance.com